Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce direct, mon premier direct de l'année. Donc, Nangina Banda, ko Lobanabino Vama, Moula Malamu, Escanios Bozali, et que Nyoso, ou Elekaki Amalamu na Mbula Eleki, Tondi Botoni Nanzambe. Et puis, oh, Nyonso et les cas Malamoute, c'est pas grave, vous savez, mon qui les a évolution, donc il faut tout bongisa pour Mbalekoya et Kende Malamu Penza Koleka. Mais, na mini na lobi, Kimia la Mabota na bino, ba Congolais Nyonso, il y a Bisika Nyonso, Ngala Ego Lobela, ba père et de mère te, na Ego Lobela. Batu nyonso na ba oyo ba parents na bango baza mindele o parents na yaza Brazzavillois aza Ougandais Angolais oyo parents na moko aza Sénégalais aza Malien o parents na aza moko aza Libanais aza Français aza Belge aza Canadien na ekolobela ba Congolais nyonso na ba pygmée o baza ba kolo mabele wana o to ekokuta bango biso ba bantu ba semi bantu ba nilotique ba nyonso to yakokuta ba pygmée na pesi ba pygmée nyonso ya Congo mbote na ebike batu mosusu baza na bokonzi lelo ba boma bino ba lia bino ba sala ba cannibalisme na banzoto na bino mais boyebake ngai ndeko na bino Olivier Bolia mwana ya Paka Polo Bolia nazali pona ko continuer héritage ya papa oyo ya kolobela ba pygmée nyonso ya Congo ko défendre bango ko loba ko rappeler bango nde bazali bakolo mabile wana donc nazali na koyana mboka pona to continuer relation na biso tozalaki nango ya malamu na ebibino ba pygmée boza makasi na mosala na bilanga café bilanga na biso ya kakao nyonso wana tokozonga po tozongela mosala nde tozali kosala na etabo établissement Bolia oyo ngai mwana na ye na kocontinue yango. Alors eloko mosusu toye koloba mbula oyo na sepeli na courage ya bacongolais nalobi ke bolela te mabe elongaka libela te. Et le mal ne domine jamais Libela. Tozaka na ba quartier au mon garçon wazaka moyibi ko beta batu ko sala boy mesuka suko yoka o akoma soda o bakangaye o boy o akufa. Donc mabe elonga ka libela ti. Boza na bino na kimia boza na patience musala tozako sala bino pe bozako sala peut-être comme ça mboka na biso vraie démocratie to longola tribalisme to longola moyibi tozonga ndenge tozalaka liboso oyo tozalaki otala na bikolo te mais tozalaki ofanda biso nyonso elongo. Je pense que culture wana depuis avènement ya Tshilombo Tshisekedi Félix batu nyonso bakomi kobunga bakomi komona makambo kaka na lolenge ya plaisir, ya sentiment, ya tribalisme, ya bufinga batu, ya boye. Mais boza na kimia, bitumbo ngala zo bunda na bande ko ebele na mokili ba odombo ba professeur Yombi ba nyonso o ba bunda ka ya bosolo. Ba o nyonso bazo bunda ya bosolo te bozo mona ke eliki na bango zo kene toujours na makamba mbongo. Makamba ko yiba ya lokuta. Bamboko nyonso minene moni etongamaka na lokuta te tongamaka na classe mosala. Donc ce qui te tie belema na mibale na éthique koyeba kosala mosala malamu et sala ki kotonga mboka et kotongama. Alors bolongola ta poussière mon côté il y a espoir parce que nous allons travailler, nous allons bosser toujours parce que nous ne faisons pas la course à l'argent. Nous ne faisons pas la course, il y a bonheur, il y a un tapis rouge. Toujours qu'il y a des courses, il y a biloko wana mais il y a mayele, il y a kolinga peuple, il y a kotambola elongo na peuple, na ba posa ya peuple. Na yeko sala posa ya mama na ngai te. Ba misusu bazozwa pouvoir pour assombela mama na ye ba caleçon, ba chemise,
soutien de gorge banini biso toza na likanisi wana te tozoswa bokonzi te po ekoma ya famille na nga na mema bandeko na nga nyonso bajili banani bakarem baya kokoma bakonzi na bino non 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 on n'a pas cette vision là vision toza nango ezali ya kozwa biloko ya nyonso ya leta ya kofanda na baninga koloba ah mosolo ekoti boye na mboka mbula oyo tosala nini mbula ekoya tala to découvrir minéraux boye to benga banani to travailler na bango mindele baza binemi na biso te mindele baza na technologie biso toza nango te soko yoki muto aye alobi mindele boye boye atanga te muto atangi kelasi ayebi bien ke technologie boye ba américain technologie boye ba chinois technologie boye ba russe technologie boye ba japonais boyo boya boni oloba na batu o mindele pono kendaki kelasi te pa mundele asolola na mutu oyo bozokanisa na mayela ya kelasi na mayela bilobela te yango nozomona tokotonga mboka na malembe tokorespecte bango pe ntango bakomona ke moto moyindo congolais akomosala mosala lokola lumumba ateyaka bango bakoya epa na biso babi te bakopesa biso respect mais mondele akopesa o respect te soki otanga classe te mondele akopesa o respect te soki oza koyiba mbongo ya mboka na yo moko mondele akopesa o respect te soki oza kotriche na élection oyo ezomona na miso ya bato yo ozokotinda Nicolas Kazadi oyo ayebana kuna na Rikini moyibi bana bomwana okotinda yaki noloba nini biso toyebi Nicolas moyibi ya mbongo ya papa na ye bana bomwana boni yo kolobaki a changer mwana obiso toyebi na Kinshasa azali koyiba mbongo ya papa na ye sikoyo mbongo ya leta nde akoyiba te non yango tozoyebisa bino bozala na kimia tolingi te toloba su mingi tolingi te tobelela boye bokomona misala bokomona makambo tokosala bokomona oyo nyonso baforce nyonso tokodéploye bokomona mayela classe bokomona ndenge tokosisa moyibi bomoni nde tokangi bango na lokuta mbala ebele te soki babimi kaka boye babuki lokuta le tobenge Nicolas Kazadi moyaya boya bino mbale oyo bolobi eza solo te eza lokuta Félix Tshisekedi yaka yotanga wa non bomoni mbala oyo ayaki élection alingi kotanga su makambo ya Bruxelles ya classe te po eloko moko na Bruxelles ya ye eza te kaka babaro oyo akenda komela masanga banganda oyo akenda kolia bambisi bamboto banini balambela ye fufu to makemba kotela yango nde vestige na ye oyo aza nango na kati ya Bruxelles mais eza ya betude te eza ya misala te eza ya apprentissage ya métier te ezali kaka ya makambo ya milangwa boye yango biso tozo bacongolais surtout bandeko na nga oyo ya baluba oyo ya batribaliste bozokomona ndenge mboka ezokende te mukolo ndeko Félix akolongwa ntango sikoyo okoya okoloba nini nani akoyoka yo parce oyo bozosala na oyo batsuti basalaka bokeseni eza ne bokonzi moko tribal ya kofinga baninga botala na bacommentaire nyonso ezala na page na ngai 99% ya bato oyo baza contre makambo na lobaka eza obe bato ekolo moko est-ce que ezali normal que maloba nyonso boli alobaka kaka ekolo moko nde moto ayaka kodiskute nyonso akotala alobi lelo boli olobi malamu lobi olobi mabe baza koévaluer par jour na taux du jour ya maloba ozoloba mais okomona kaka ekolo moko bango nyonso oyo ebima ata nalobi tokende omela mai te mpona nini ozoloba bongo eza mabe eza malamu te yango wana toyebi na biso à qui nous avons affaire bokoki kokosa bonkili momba lelo congolais ayebi moyibi ya Félix Tshisekedi emonani na miso ya bato lokuta 73%. Un tribaliste na mboka nini ake nozwa 73% ya nini
ya nini? C'est faux. Mais heureusement que Mokili Mobimba, la chaîne Nyoso Mokili Balobi, simulacre d'élection, élection à Lokuta, élection à Mabé. Yango lelo, bazui décision, lobby et sengela kite, babimisa, ba résultat, il y a ba élection moussous. Bango moko bamoni balobi, déjà bakangi biso, na saki ya loso to yiba. Soki to bimi susu na saki ya tomati, bato bakosala choc balobi oyo te lobi tokoloba susu te mpo bakende susu kofanda babanda kokalkile makambo ya lokuta ndenge bamesana. Chers amis, le Congo, le beau jour, bokanga phrase oyo, les beaux jours sont devant nous. Les beaux jours sont devant nous. Les beaux jours sont devant nous. Les beaux jours où toujours au senga et koye la biso liboso. Bako sabinote, babu babinote. Mikolo koya la Congo ya kitoko iza liboso na biso. Tokomi pembeni wana. Poto bongisa mboka na biso sengela kitomona vraiment mabe o tomoni. Poto yeba mabe komaka ti wapi falaki Kabila akabela biso Félix Tshisekedi. Poto yeba tina nini batu fo bakende classe. Tina nini lokuta ifo sila. Tina nini mboka ifo koma plus démocratie détisé. Tina nini esengeli to sala makambo ya malamu. Parce que ceux qui ont tous le balabino te, tout changer culture, tout changer. Batebele bazaro kanisa loko les akili sano. Mais lelo boyo komona la miso. Bomoni lokuta ndenge salamaka, élection lokuta, omoni boye boye, omoni tribalisme, omoni moyibi mbongo ndenge salaka ram, au prison kamere, bomoni makamunyoso, bomoni ndenge tamusu baki ozo bandi moko ya kala, bakomisie ministre po ya koboma ba congolais, bomoni ndenge basalaka makamunyoso ya mabe na miso na biso. Vous avez vu, ce n'est plus un secret, vous savez maintenant comment ça se passe. Bomoni ndenge dollar et mataka, bomoni ndenge bato o esengeli batsalela peuple bango bazo mela lotoko bazo lia bazo kabola misuni Jean-Pierre Bemba na Félix bazo lia misuni tala patafuku baye minene quand le peuple congolais zo souffrir. Bomoni nyonso, bomoni ndenge ba résultat le kuta, bomoni makamu nyonso. Bomoni pasi, bomoni 80 millions bande konabino na souffrance et tali bangote. Pour bango soi-disant bana bombe. Bana bogombi, bangonde fo baza ba konzi ya ba congolais. Bomoni nyos. Bomoni mpenenge ba peuple mususu ba bololé o baza ko manipuler bango au nom ya tribalisme, au nom ya lokuta, bazo kota na makambo wana bango ba famille ba pauvre. Kasai est la province la plus pauvre, mais bazo ko manipuler bango bazo kosa bango nzoka ndezali bokonzi na bango baza kolia na ba mama na bango na ba mama leki na bango baza kolia bino bozo so eloko te mais bozo finga bato bazo loba te ngala moni yo lali nzala mais wapi papa na yo wapi mama na yo ah papa pona ni ozolalisa mwana nzala. Mais moi, na wana lokola zamba abotami na chibao, o eza rituel moko mystique, o esalamaka na mabala, tant bosali rituel wana mystique, bana nyonso bazo obotama na kati ya na se ya rituel wana bazo botama na ba comportement moko boye. Ato lobi na ebolamu alingi kondima te, akomi lokola aveugle, ato ebise tala moto yo azo boma mboka, tala moto te aza na bien, mais tala lobi olala kinzala likolo moto te aza na bien, parce que chiba welati na nzoto na molimo et komisi moto dépendant affectif azo koka kokanisa su na ye moko te. Aza susu mutu te akomi ye mutu o esengeli azala mutu moko akomi ye communauté. Donc pona kanisa pona ye azokoka te azokanifa loba kaka biso baloba biso banani biso batangi biso kanisa pona yo na famille na yo
Bozak wapi nakati esika o. Mais il n'arrive pas. Donc, il y a beaucoup de choses que vous avez vues. Et moi, je vais apporter les solutions. Solutions, ils allaient na bandaki koloba na bino mbula na mbula. Mais makambo plus tozo poussana, toko organiser ngo ndenge mususu. Et okoma eloko ya monene, o bino bozana kati, o ngalazana kati, o congolais nyonso, o alingaka ba congolais nyonso. Azana kati. Eza pouvoir te ya biso ba kinois, pouvoir te ya batekolo boende batmusu ba koma oloba te. Pouvoir ya batu malamu. Non, nous te connaître parce que Bible est allée si biso abi mboka o batu malamu bazaka na bokonzi, peuple wana zalaka na osepela. Mboka o batu malamu. Peuple zalaka na osepela. Soko bomoni kaka place moko na mokili, to na lopango moko boye. Bakonzi baza batu malamu te bokomona. Soko eza ba parents progéniture. Sur les compagnies au monde employés, mal payés, environnement de travail, outils de travail, ça y a mal dit. Nous allons changer les pays. Les beaux jours sont devant nous. Ce n'est pas un rêve de Martin Luther King que Nazoloba. Mais moi je vous dis que les beaux jours du Congo, nous n'avons pas encore vu ça. Ezali tokomona Congo qui toque. Mais boyba kaka ke 40 ans de désert ezalaka. Point nzama mema bino esika munene. Il faut l'accepter bino salité na bino nyos. Tribalisme, lokuta moyibi. Moyibi kindumba na mbongo leta nyo. Nzamba la kisi nyos o biso ba congolais tosali. Bato ya musique bibina bina. Tozaki na biso na poto koma na biso to telemelaki musique poto fandisa bana na biso ba kene classe. Bato moko ba yebo ba soi disant ba kombata lokuta. Kaka. Oh non, ngana mona nga mabe musique te. Ngana mona lelo ba ngonde ba yaki ba infiltrer. Ko sa ba message ko long ko découdre tout ce que nous avons fait, Bisso, professeur Yombi, Odombo, Tebele, Viecheli Aweno, Nyoso, Bunda Kapote, honneur wana ya diaspora ezonga. Mais aujourd'hui, quand tu prends des gens qui neti oh baye baramabe na malamu te bazo kanisa yebi mais azo keni ko même sa peuple na libulu. Bande kolanga, les beaux jours sont devant nous. Les beaux jours. Mikola kitoko, Congo kitoko eza liboso na biso. Congo malamu, Congo banzela, Congo ya développement. Neko bobanga kate soko moni moi voyou moko ye na pouvoir, o muyibi moko lokuta mote bobanga te. Na sima ya ngomba ya mabe o wana nyoso zomona. Les beaux jours ya Congo eza liboso. C'est ce que moi je vois. Il y a une Bible qui dit que tu peux bouger la montagne. La montagne, les années, les obstacles. Les obstacles, les années, le président Miyibi, le président Lokuta, le président Batribalisme, le ministre Miyibi, le député à $33 000, le journaliste corrompu, le soldat mal entraîné, le montagne, il y a des obstacles qui ont été mis pour ce nabiso. Maintenant, ce sont les beaux jours du Congo. Le jour où Boromona lengi souci rosala congolais. Le jour où Boromona mwana azobimana tongwa simili baboy azolianzela nzela zokene classe lipana ba jambon ba saucisson ba de Paris ba nini ba pâté de foie ba ni ya ba ngombe na biso moko ba pâté de foie uti na Suisse te to na Paris te. Mais comme on va saucisson de Paris et comme un saucisson de Goma, saucisson de Bounia, au biso moko to po to sali. Ma foute route par la biso moko loso ya bumba to revitaliser les sous. Les beaux jours sont devant nous. Ne vous trompez pas qu'on les mbatte bitumbanayo ya bolingwa Congo. Oui bien. Oui bien soko zui moi si moko boye. Olinga ki mingi, mais oyo ko apprendre que moi si on azara mon boulot, ndumba, moyibi, bani. Obi osani, ça nous passe.
Nini mana okweya na momi ya boye, mwasi ya boye, mwasi ya lokuta, mwasi ya mabe boye. Sikoyo osala nini? Na motema no oloba ni nga baba momi nga lisusu te. Mpona nini? Okutanaka na mwasi moko boye, asa na bakalite nyonso ya Jezebel, bakalite nyonso ya kindumba omoni pa na ye, ya lokuta omoni pa na ye, ya kofinga omoni pa na ye, makambo nyonso oyo vraiment ke oyo yokola te famille na bino boyebi te oyo kokuta moi pa mwasi wana to mobali faut totiaka toujours dans okutana na mobali moko lokuta ndumba asalaka te afandelaka kolo na ndako kaka koloba kofinga bato banini mais oyo kotoba ka vraiment likambo mibali eza likambo na nga te natika eza nde nayebi ke bino bacongolais bozosentir bozoloba mobali ya liboso nazwi ndumba mobali ya mibale nazwi boye mobali ya misato Félix Tshisekedi ye kutu mutu ambiance mbongo ya leta sikoyo tolema na biso parce que kongo yango ekobonga nango susu te bandeko na nga na yo yebisa bino te les beaux jours sont devant kolemba te repose mwasi ya ndumba peut-être que nanga na bar moko peut-être okitisaka niveau na yo ya mwana se retrouvaka na mwasi ya ndenge wana peut-être ozalaki moto moko olingaka basi moko babangaka bien éduqué mais mokolo moko boye oke place moko boye omoni elongi osepeli mais mwasi yango aza ndenge wana te. C'est comme aujourd'hui. Les Congolais, vous voyez tout ce que vous voyez là. Vous voyez toute la saleté là que vous voyez au pays. Vous voyez tous ces voleurs là qui passent à la télé. Vous donnez des leçons comme s'ils sont des gens bien, mais des voleurs. Mais moi je vous dis, c'est ça va montagne, il y a obstacle. Parce que l'éternel des armées nous a rappelé ça qui tôt. Il faut même on a next level, on a étape prochaine. Mais il faut tester biso. Les kana moto te ya yete. Toujours les kana moto poto fungo la miso. Toko isa tribalisme, toko isa lokuta, toko isa fanatisme, toko motala eloko nini eza malamu pour la bisonyos. C'est pourquoi je vous dis les beaux jours du Congo sont devant. Ne regardez pas la taille de l'obstacle. Otala te Goliath na biso zanini. Bozotala Congo bomuna ebongala ngote talaka na Félix Congolais vraiment muyibi alokuta banini bonso nani yango susa koya tozu étranger banyoko tozu bo bako basali bo basali biso bo ba belge Léopold abomi biso mais sikoyo nani yango akoya parce que biso tomeki biloko nyonso ezo simba na mokati tozo continuer kaka kindumba muyibi ambongo leta nini toko suka wapi. Moi je suis venu vous dire que derrière les montagnes d'obstacles que vous voyez, derrière les Félix Tshisekedi, derrière la gabégie, derrière les vols, derrière le kuta, derrière le tribalisme, derrière Congo mukwa kitoko ekobotama na douleur voilà. Un meilleur Congo. Un Congo où il fera beau de vivre. Au bas climatisé, malgré ma voiture n'y a climatisé, bandako n'y a climatisé. Congo moko au bas na babando kende na classe na tombe. Pour instaurer même système, il y a online school parce qu'il faut tout standardiser connaissance na Congo. Internet est recoute dans la forêt équatoriale. Na Kasai ba ozasuna nzalate po bitoro lakisa ba ndeni basala kabilamba ndeni ba koki ko sala makama minene. Je vous dis derrière ce Félix là, cette grosse chose là que vous voyez, c'est cache un Congo, un vrai Congo, un Congo d'amour, un Congo de travail, d'éthique du travail, des gens comme moi, des gens comme vous, des gens qui aiment que les choses soient bien faites. Eza na sima bolanda ba montagne bozomona te ya koyiba mbongo ya tribalisme ya koboma bato le roi Bachir Ibn Okene non. Derrière ces assassinats il y a un Congo qui se cache. Eza le kwa mwasi eza na zemi. Eza le kwa eloko moko ebomana le la trésor caché. Comme le labouraient ses enfants. Il faut te bimisango. Malembe toujours appelle
Tobimisango. Un Congo mieux se cache derrière Félix Tshisekedi, se cache derrière la gabegie, se cache derrière la fraude électorale, se cache derrière le simulacre des élections, se cache derrière Nini va détruire même Nini enseignement, éducation dans le Congo. Parce que nous allons rétablir l'éducation. Les gens sauront lire et écrire encore. Les Congolais seront capables d'écrire leur nom. Nous allons donner des cartes de sécurité nationale à chaque Congolais. Congolais, nous sommes un chiffre mokoboy. Oezali Yaye. Derrière les souffrances, derrière vos larmes, derrière Makamius Bozomona, se cache un meilleur Congo. Et ce Congo-là pour lequel moi je me bats depuis mon enfance. Depuis mon enfance, je rêve de ce Congo-là. Et c'est pourquoi je vous dis que les meilleurs jours sont devant nous. N'hésitez pas de continuer à croire. Ne perdez pas d'espoir. Ne suivez pas. Parce qu'un homme de foi ne marche pas avec ce qu'il a vu, mais il marche avec ses projets dans la tête. Et loko ya lingi. Moto alinyo sa maramba minene ya gaya akipaka obstacle te. Atala rate ke o étude o rozwanga 2 ans, 3 ans, te aibika ke nasuka na rozwa diplôme nanga, nasuka na rozwa musala, nasuka na rozala compagnie, nasuka na ko changer communauté, na ko changer bandal, na ko changer kolwezi, na ko changer kananga, na ko changer mbujimai, na ko changer isiro. Donc parce que un homme qui veut devenir grand, une nation qui a l'appel comme notre nation de devenir grand, c'est pas facile. C'est pas facile. La grandeur, c'est pas facile. Vous devez être humilié parfois. Vous devez avoir des présidents incompétents, des voleurs, des bandits, des mille chemins, même des malfrats, des gens qui étaient dans dans la pègre en Belgique, en France, au Canada. Aujourd'hui, sont des ministres, des PDG, de tout ça. Mais derrière tout ça, derrière tout ce que vous voyez, il y a là une lueur. Parce que les jours à venir seront meilleurs. Le Congo sera mieux. Mais nous devons traverser ces montagnes. C'est normal parce que la grandeur, rien de tout ce qui est grand ne vient avec facilité. Donc on doit traverser ces montagnes, ces insultes, cette déchéance, ces mismanagement, la mauvaise gestion, tout ça, on doit traverser ensemble. Mais derrière, lorsqu'on va traverser Félix, lorsqu'on va traverser Kabila, Mobutu, Laurent Désiré, enfin finalement, vous allez voir un autre Congo. C'est ce Congo-là que moi je vois dans ma tête. Un Congo où tous les Congolais seront répertoriés, où nous allons refaire les attestations de naissance. Tout Congolais a une attestation de naissance, il y a bien, il y a propre. Ou lorsque les femmes, plutôt kobota bakopesa bango ba fiche moko bakokena département pour bakeno bimisa bafuti mbongo mpona kobimisa attestation de naissance. C'est ce moment-là que moi je vois. Je ne suis pas impressionné. Moi, je n'ai jamais été impressionné par les gens, les mauvais cœurs, les méchants comme on les appelle, les gens qui volent, qui insultent, qui font ça. Vous ne m'impressionnez pas, parce que je sais que derrière vous se cache une humanité. Et c'est cette humanité-là que nous cherchons. C'est avec cette humanité-là que nous allons bâtir un grand Congo. Un Congo derrière les montagnes de Félix Tshisekedi et de sa bande d'incompétents, de tribalistes, tout ça. N'ayez pas peur, le tribalisme passera. Tout ce que vous voyez passera. Mais le Congo, où il y a danger, il y a Gitoko, où le pasteur Joël Konda Lobaka, Bandeko Bele Balobaka, ce Congo-là est là. Il se cache. Nous devons le faire sortir. C'est un travail manuel. C'est un travail intellectuel. C'est une vision. Photobi Misango, ça se cache quelque part. Moi, je sais que vous avez la volonté, mais parfois, vous êtes malmené par les vents, les mensonges, tout ça. On vous amène à gauche et à droite. Parfois, vous oubliez l'objectif principal. La cible. La cible est cachée derrière les montagnes de ces mensonges que vous voyez.
Derrière ces montagnes, il y a Yokuta, il y a Banini, il y a un Congo. Un Congo où nous allons traiter nos vieillards avec beaucoup de respect. Il y aura des hommes, des vieillards partout au Congo. Un Congo où les enfants seront primordiaux. Un Congo où vraiment vous allez voir l'agriculture sera au centre du développement. Un Congo où la transformation de tout ce que nous avons comme potentiel, 90%, on va les faire entre nous au Congo. Il sera difficile de trouver un Congolais qui n'a pas de travail avec ces Congos-là. Parce que le meilleur joue sont devant. Le meilleur Congo n'est pas encore arrivé, c'est devant nous. Mais derrière le montagne, derrière les barricades, derrière les choses qui nous empêchent de traverser de l'autre côté. Mais c'est normal aussi de traverser des périodes difficiles parce que moi, no akoli na pasi azara toujours maïeli. Pour ça, moi, je vois parfois, je pleure de mes yeux, je dis, ah voilà, il y a 80 millions de Congolais qui sont pauvres. Mais je sais qu'avec le nouveau Congo que nous allons bâtir, au-delà des Tshisekedi, au-delà du tribalisme, au-delà des mensonges, au-delà des gens bêtes, des fanatiques, des zélateurs, nous allons bâtir un meilleur Congo. C'est un travail que nous devons faire ensemble. C'est un travail qui nécessite que nous soyons impliqués, tous, avec amour, détermination, parce que derrière ces montagnes se cache le Congo que vous voulez tous, où il y aura l'amour, le patriotisme, les partages équitables des richesses, où les députés iront au Parlement, pas pour se faire de l'argent, mais pour écrire des lois, où les ministres feront des projets pour le pays, où les chefs d'État ne sera pas là pour boire et enrichir sa famille élargie. Ce Congo-là est derrière cette montagne et nous allons traverser ensemble.